messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous soit Libakou, pour l'an vraiment émission la biso plutôt pour la chaîne Mobo, Kelly Jones, la chaîne Oya, on a reçu la bisognon sur vous allez informer. Et c'est bien moi votre humble serviteur José William, le minute de la presse, n'a mis pour s'abonner massivement, vous serez jamais déçus. Dans le vidéo 2021, ici, on a aussi la maladie, na ndenge na bino na 2022 on basali biso grâce to koti na mona yanga papa oyo dans la bengaka akaela haïti. Et là je dis directement bonjour prophète de femme. Bonjour Zambe ya pamula yo lokuma santo yezo me pa Zambe Zambe nemo kontinent so to banga bote na kata losala la tato tike mission na boko na yo batela suna ni mo Zambe za kata na biso yo zali tata wa ibanga pasi ya batu batia autre na tu donne na ni pana biso pana yo Zambe ya ba tiki ba diaspora na boko na yo bamali ba lesa na biso boko na biso ko pambo na poso na ba boko na yo Zambe esi na ba so na pambo na ba yo pambo na ba bana na biso kusosa na biso na kuna tata na mwana na sa amen Ko batini fa lo sapo Zambe aleki bango nyonso na mbiya na bakasi batini fa lo sapo liboke ya moninga baliaka yango pamba te parce que okolala nzambe. Ok prophète Ngefa ba abonné ya Kelly Jones ba bi non non esengeli ozula biso prophète Ngefa parce que tomoni moi bozo be koti na kati ya musala ya nkolo prophète Ngefa 2021 tomoni makambo ndenge epasi kote na bino basala nzambe e kote ya politique okomani koloba nini. Bon nakoki koloba boye kote ya basali na nzambe etoeshue parce que bapaster bakoki bacommerçant bafaux paster babimi ebele bafaux mpe prophète babimi lokola na kati na mokanda na 2 Pierre chapitre 1 verset 3 ezoloba tozongi lisusu na politique échoué basi tokambi bilan ya 2021 mobimba ti lelo oyo eloko moko ya sika esalemi te lokola ecclésia chapitre 1 verset 10 elobi eloko ya sika eza na se ya kongo ça dit quoi tozwa conscience moko spirituel eta mon amour fraternel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir de la communauté démocratique en 2022? Si on a conscience on a mis tout dans le soutien de Robalugana on peut tout ici on peut tout pour le soutien pour le soutien. Ok en fait est-ce que yona baninga na yo ba basala nzambe est-ce que vous allez rappeler vraiment notamment comme au solo que non pour organiser à ta conférence moko boye to journée moko boye ya prière pour na mboka na biso? Est-ce que motu do tuni ngai combien de prières salima va salle de mentir 3 fois église communique protestant total sang combien de fatifasi aye et salé dit éviter parti aya comment changer la conférence de presse ça micro c'est changer ça dit quoi ça ne peut pas changer parce que tout ça na bon côté tout ça na royaume mi balé tout ça na position mi balé ba musu baladi vodu ba musu patrick na Christ ba musu baladi illuminati ba musu patrick na Christ tout ça ndenge mon côté ozomona et puis amos c'est 3 to lobby bato mi balé ba kotambe c'est musu ba tambo ba yo kana te ba kabwa yango tout ça divisé à cause nini bato na bato balani nzela na ba yango moni ke comment zo souffrir ina makambo. Ok l'invité pour tingi faso ki ola kiton ya kolanda discours ko kotamboka salaki olinga sina koloba et déranger peuple congolais que eloko ya kobomisa na kati ya RDC ezali Congo déjà ici. Non, président, il faut avoir un conseil politique et makasi. Parce que pour ça, il faut avoir une facilité. Ça dit quoi? Même j'étais avec un conseiller. Pierre a eu conseillé mon aide. Jean avait conseillé mon aide. Alors, il y a des gens qui ont dit président, ce sont des erreurs politiques pour avoir raté électoral à cause de moi. Toye awa toyi bate eloko toyi bezate mais toyi po toyi bate eloko toyi bate mais kamera zumbo mo kasi na eloko ezalaka te wili bakonga yibi mbongo wapi kaka esiko toyona eloko akozwa te no oyo Etienne Longonda yibi mbongo wapi baconseil ya présidence bawana 1000 bazwi bambongo wapi akonse eloko wana ya mibale il ne peut pas dire de telles choses soki ayebaki ke eloko malongo ezala te ifali akonta
présence te ifatikana ye ozomona ntango ya ndimi eloko ntango ya ndimi eloko na moto acharge eloko qu'est-ce que tu fais ifaluka moya mabongisa soki ye azosala kola azoboya eloko yango to eloko kobongisa yango te to ape eloko yakozwa yango te nde na miko mobongisa ye parce que azali garde de la nation na décret 69 en constitution azali symbole de la république il est sentinelle il est arbitre oyoki il est aussi protecteur de la nation ana 4 attributions so abi tozana eloko oyo akozwa te mona viole constitution akwai na kata libeko ya constitution alors so mpona libeko ya constitution sikoyo etombe nango ezala nani démission mais peuple congolais mingi bazaki vraiment besi balobi beti masolo awa bosambisi ye awumeli na prison topensaki ke akokokisa nini babane po bokatelaki ye mais kaka mire ibanda liberté provisoire oyebi mokolo vital abimaki nazali na bandali mwasi ya juge Raphaël asalaki matanga mais alobaki eloko moko le defer alobi bomimisi kamere mobali yango bomomi innocent azongaki matanga ebana nazalaka na ye mpe nakende kotala ye sadi quoi état de droit bino bozoloba papa cour de cassation ye nde bacour ya minene ya mboka après ça ezali cour constitutionnelle ntango cour de cassation ekangi moto epesi baloi akɔta prison kamere akɔti prison nana limise kamere mboka etambolaka na bakor te etambola na respect ya constitution mpe respect ya règlement de l'intérêt ya mboka sans ministre ya justice ayeba patron ya justice sans gouvernement ayeba kamere abimi nani alongolaki mibu azalaki na yango na punition asalaki oyo adetourne mbongo ya leki ça de quoi soki omoni mboka ndenge ozotambola bo état de droit ezali mais soki omoni moto ayibi na mboka batie na prison comme bila oza 1 mois 2 mois afuti mboka mais un petit kuluna oyo abotaki o téléphone ya pamba non à 10 ans azosibir yango la prison ça dit quoi politique de l'état de cadre yango lelo eza bafaible combien de conseil président bayibi mbongo oka 1 mois na prison babimisi yango ministre ya finance on besoin de 144 millions de dollars on va détourner yango aza na mosala alors qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est la honte de la république mpona ngai nazomona ezali soni ya république même bajuge zomona soki amati yango na Romains 13 verset 4 sont les magistrats sont les ministres de Dieu bakatela makambo na bosolo non avec poso ya mbongo toza kotombe lelo qu'est-ce qu'on pourrait dire lelo tokoba état de droit ezali il n'y a pas l'état de droit eza nde état kongo ya basembe parce que oyo tozomona ata mokili mbela te oyebi général mokoko tribunal ya congo ekanga ye mpona coup d'état jusqu'alors aza na prison abima te moya biso koti lelo lobi 4 jours omona baprisonnier politique bana ba 20 baprisonnier politique bana ba télévision minene baza na batelefone ils sont libres bazotia basi zemi kinimba esamaka na prison mais ntina makaki komomaka te parce que nyonso bozotala kuna azolanda yango makambo nyonso ça fait quoi ça fait quoi soki omoi mamosu eleka na mboka na biso lokola état ezali kofonctionne te c'est désolé toki mbangu directement na kati na bino siko basai na nzambe tomoni lolenge moko ya mosala nzambe akoma delides asali baémission na place ameka mpe nini kodeplore comportement ya peigne lolenge apibliaki ye mpa na ye azomona yango eloko moko ya bien tant que serviteur de Dieu ndeko nakokota makambo ya delisi na bozindo te parce que bible permettre mena juge te Romains 14 verset 4 a dit qui a dit de juger mon serviteur s'il tient debout s'il tombe cela regarde son maître car son maître a le pouvoir de lui juger ntango nzambe aboyi kosambisa mosali na nzambe nakokota yango te na mokapolimi na nzambe mais nakei na Ephésiens 5 verset 11 nakondamne baeffet papa bible eza trop clair Amos 3 Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence ce qui sert de ce qui ne sert pas et puis Matthieu 7 verset 7 vous les reconnaîtrez par leurs fruits alors vous tout dans ça réponse c'est pas ça la Bible bokoyeba bango
mbuma na bango Matthieu 7 verset 16 si vous voulez ça la nini n'a pas jugé de l'université mais je condamne les effets là il n'a pas miel pas dans l'esprit égaré ok en fait est-ce que vraiment vous rappelez à nos sous comment au vanti mo ka bengi yo abandini ko critiquer yo abandini ko finga yo abandini ko lo biloko moko ko non na ko kayo na osala yo parce que biloko na ekomela kayo mais tant aux hommes de vérité Galates 4 16 16 elobi à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi là yo ozali na vérité na comme la vérité ko finga ko saboter donc on a ma ministre de mort mais tomé ça na ngana kamata Matthieu 11 28 na pesi kumi par exemple yo muna na ça mais na kamata ngana Actes des apôtres 5 verset 38 à 37 si cette Ève ça vient des hommes ça va être détruit s'il ne vient pas des hommes ne courez pas les risques après avoir combattu contre Dieu babu ça nzambe mais Dieu va vous protéger ok bien à son nom tomoni et fao dans la émission où nous salaki au démarrer vraiment makasi est-ce que yonayi zaki na baranki dans la ranki n'ge pas la vérité parce que au moins soit dans la vérité de Jésus je serai jugé devant le tribunal de Dieu au lobby dans Romains 14 verset 10 soit qui m'ont accouché rama kama malam na kama malam la démarre qui défend la nene mabete abaki avec un système où il ça qui battu parce que la mona moi c'est défaute ni moi na ye ni bon c'est ça na zolo baba on ba yebia na kota sa kufi ya moi na kota ngona bosini zate mais biso to tikali to lukanzana to sa repentance solo na Joël chapitre 2 verset 12 Ésaïe 55 verset 6 to lukanzana solo parce que to yebite mon côté ta oui, ici le théologien était celui qui connaît des fois plus que mieux, c'est Dieu. Mais, avec un très bon musicien, qui ne cherchait pas les problèmes avec les gens, avec simple, et puis calme, dans ce tour. Ok. Parce que Bénin, pendant qu'il est posé, c'est comme si c'est la président. Parce que le but, en fait, il y a aux Arabes, yaka, le but non, en plein Rwanda. En tout cas, pour la vérité, tous les années. Dès la vérité, mon la vérité, mais je me promets, ce qui m'attend, c'est ici, au moment d'un an. Voilà, c'est de sa peuple, parce que la prophète a peuple. Papa, dans le jour qu'on fait le média, pourquoi pas, tu me suis souvent intervenu. Sauf qu'il y a ma comédie. Sauf qu'il y a ma comédie. Pourquoi pas Bango? Sauf ma comédien, mais ouais, tu calmes nyonso, mais au moins je me suis dans le temps la paix, quel fleuve dans la paix. Mais je suis en retard des émis par un kilo à comédien. T'es là comme comédien, mais elle a retour, totalement dans l'esprit. D'abord mon tour, aller en Tanabiso, dans cet esprit, autant pour quoi mon amateur. Avant ça, les locs on a qu'elle na kubombama, na kukumbama, na kubonde na nzambe na bibliothéque ya nzambe. Na lui boye à la prochaine fois je le ferai. Na ngai na kana pia des fois mais na moi quand ndenge moi boule que ça qui on a plaisir. Pas de soit avec non nini, obanga ki mabanga ndenge baki est-ce que nga ko betanga mabanga bina? So betanga mabanga na ndoki. Parce que na mato boule na yo moto betanga mabanga na peuple congolais na mboka na biso. Au moins, il me donne la côte, il m'a dit très bien dit. Tu défends la population congolaise. Papa, dans un bon niveau, il est qui vous y a un bureau maintenant. On va prendre ça pour 4 ou 5 ans. Est-ce que moi, encore c'est facile, non? Aux autres, c'est facile, non? Il faut qu'on ait été tout tir à mon niveau. Et fait des 5 22 pour ça bien pour la carrière. Ok. Chaîne pour que les juristes, la chaîne de mon côté, moi, c'est encore la chambre de l'éternel. Nous recevons vraiment pour faire des fois pour lancer appel mon pour il y a malin pour n'a pas abonné il y a qui John CP bâtonnier sur le papier pour l'émission. Quel Josh appelle à relancer na et dali chaîne au salle de la café. Et là dans café ba pour mon colombo de 5 ans. Il faut beaucoup investir. Il faut investir ma casse, il y a ba moyen ma casse pour y botter.
babone nyonso bazolanda Kelly Jones eza chaîne moko ya vérité ezoloba bosembo tosoutenir yango eloko nini tokopesa Kelly Jones yawe ezali kaka kosabone kaka massivement nde tokomona ete chaîne ekotami bambote na yo mpena numéro ya contact mpona bato nyonso bakosika lelo naboyi mbote parce que pesa eloko ozoloko 2022 oyo ezali pesa eloko name mpena momi ozopena mwasi oyo yo pesaka eloko nakomaki akoya akolinga te soki abi vi abenginga mutu na nga mwa chokolilo mpisaka losako suka te ayeli yango pesa eloko ozoloko omoni lelo napesika kongo molima mbote na afrika jose mbote nyonso kopesa eloko oka biloko na ote yopesaka eloko te ozwa nini yo oloni matembele te obuka matembele ndenge oloni ndunda te ozwa ndunda ndenge nini oloni mabanga ozwa mabanga mbula lelo makambo ya sika me nosomilango ozamba liboso te tokokontinue kosunga yango ekende liboso nzambe azwa mira kota so ozwa ngai 0043 89 610 49 41 mira mosusu 0043 81 877 26 78 oyo asuka 0043 ata kanda ya mopepe ya libumu ekotombolaka biso vraiment ezalaki vraiment esema mpona ngai koyemba prophète ngefa atiki nyonso na bi merci papa mpona koaccepte et bino nyonso baabonné ya Kelly Jones ezalaka toujours branché kolanda biso ndenge tosalaka mosala oloba bino kaka bosabone massivement baémission ya bien baémission moko éducative bafilme kala tozokota bagade kokolela jamais et quant à moi je vous dis bye bye.